ngala intervenir mutu parce que ba fan mususu ba yebi ndenge bande ko finga balanda ki ngazaki na des passages donc na ça intervenir na pesi na maboko à l'état qui na ye akomi kuna bato bakame be kaka ye afinga batato finga tata mo bekuta finga fali kuta finga siko yebisa oya nga nini natiki mutu na justice parce que ngana na temps ensemble ça mutu te ngana tous nos garçons moro pardon René Abiri oui bien nani René Abiri René Abiri oyoka moi kombo anaté parce que tout le monde c'est comme si liste les eaux circuler kaka na biété atindaki ba avocat pour basa la plainte contre Niamakor Rolanda ngana sauvaki Niamakor un sauté ba image monsieur za au monde Niamakor babaki azoki mais so bolane na succès mon azokité monsieur Koufi bon mon ke monsieur Koufi te ala mbeli na le bon mon ezate o a côté hôpital on a côté hôpital te aza la justice peut-être pas ça libanda batiki bon nanga ibsuka iloko mon Niamakor aza congolais aza asala école na ya ofinga afinga ka ebele azoki tana ya ofinga koloba pona patron na ngai Weranson mais ngana na tante ya kino funda na justice mutaza na tant ko funda iza le roi de la forêt funda mais take ya fundité donc c'est que biso to san to sai lo mote belé donc des ans derrière ces belé yango monique nga na côté na ba recherche na soleil na représentant ya YouTube na ndenga masole belé na ndenga masole musu to koti do kalaté peut-être binotu na ebité non moni ba vidéo awa ndengo zo mona ba vidéo musu ceza penda musu donc orolobate so siko tozi oyo ozo mona ke ye moko sikoyo neti oyo yoka pena voir so mo ngana zelo kopia ngambo ta chantier wana te o ka mutema be o be passer te o mama mabe ngamna lobi ngo za mutema mabe boza ba tribal avec soba wana ba izosila avec ba soba na bino wana botina ba beta o bike bino botina ba beta sakari ba te bino bo bike botina ba beta ba beta je na ngomba ba kile tina ndaku na ye biyo sifi mapata yo la wera bino non on sala ngote Sankara aza Sankara makambo eza na charge na ye eza na charge na ye so Sankara ko le sa programme ya orchestre a roleka wana eza na charge ya orchestre donc yeba ndenge yo za boye so ko sala makambo na groupe soit pour na chaîne na bino ozolo bila pour na makambo chaîne so ki pe ko bima libanda ya chaîne na bino wana ezo dépendre na yo nde monga na aloba mi ezo dépendre na nga non wingi voilà donner na aloba boeza werante maison mérité nazoloba intake kombo na nga ndenge kei amona ye eza kola na yo ko répondre voilà kombo na nga mtezo kende oui na image pe tamboli voilà tu as raison ngane na ko expliquer ba tu ba comprendre muto za na preuve que ninja kote Niamakor mbeli bafuna na justice monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans ma site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Boy, mon émission d'Abino Lolaka Congo avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise, toujours active. Merci beaucoup de chers abonnés Nabiso à Congo Température au Bolingara émission Nabino Lolaka Congo au Peggy Titan à Kenara vraiment cause de actualité pe ba information. Le pour na Sabino boyebi actualité du jour boyebi oni ezai koleka na presse en ligne makambo oyo vraiment bomoni arrestation ya bande konabiso tozo benga ba impoli parce que baza ba impoli mingi na presse to lingara mingi bato bayaka ko former pe ko informer bato plutôt bato bayaka ko sala bazalaka ba indicateur de masse parce que solo toza ba chroniqueur et ba journaliste c'est plutôt tout indicateur de masse.
Ça veut dire koloba mutu éducateur de masse, ça veut dire mutoyo aza exemplaire. Donc pour na monopoliser parole te pour na bino je reçois maître ninja. Nabi ke bato Afrique du Sud bobenga bato Canada bato msusu o balobaka ba rumeur o bobi misipe boyeba ke Nicolas tokomi na mboka état de droit. O lobeli diffamation parce que mingi bolobelaki o maître ninja boy azo kanisa ye boy yango pegiti tant que lolaka ya Congo oto lingaka menko kota pona ko kundola nako yamba ye moko maître ninja sikatenda o boyebiye partout dans le monde azali chef de sécurité à Ranson on a repéré ça déjà. Bonsoir maître ninja. Bonsoir, vitesse à Makas. Bonne santé. Ouais, santé nos hommes, on les a pépélés. Nicolo, c'est comme si on parle de toi, on arrête sur internet. Bah, toi, mon niveau, on a chef de sécurité, il y a eu Ranson, mais comme on dirait le rôle là, mon konzama pinga. Bon, bah, tu bases dans façon bah ko qualifier mutu parce que so li comme bimi, mutu musuza ko lo ba pour na ko dénigrer, mutu musuza ko lo ba ka pour na ko salir. Tout ça se dépendre naé. Azal libre. Voilà. Ngana yebi maître ninja à part wana oza toloba oza sportif mais lelo to monika internet o batumsu ba komo lo baket o koma pe militaire na linga avant to kota non na mozindo na masolo o to zanango parce que oza lolaka ya Congo oza devant pegi titan to linga o expliquer biso ngana yebi ko oza sportif à part que sportif na chef de sécurité à maison mère oza na eloko mo te o maître nazana deux clubs ana club elite na club catch. Bon likambo ya militaire ebimeli wapi omoni mutu musu akolo babe mutu za militaire faut pas na ba preuve voilà ce qui preuve ezate désolé ngana mona mutu mususu jour mususu ndeko moka ya bino ya banet abi ninja za na kasho moko bakangie abomai mutu nazala preuve ya image wana siko so na bina mema na justice te forcer ngo comité na tribunal. Nous sommes tous les gens qui ont des dommages parce que ça a la réputation. Au moins qu'ils ont amabé. Bon, les leçons sont normales. Batba lo bébélé. Batba lo baka. Yomo po ebi em susu na mondo boza em susu. To benga ngolo kola ba terme ba 3 temps. On comprend les années tika ko ningana moko bozali. Mais ba lukono mabe ba kutono mabete force yangwana. Voilà. Merci beaucoup maître ninja. Je dis un grand merci à tout bazo la biso vous attentif na émission au Broyoka au maître ninja loba. Eza likamususu o ile kotika na kata internet batusu balobi ke o bakanga kiyo. Ko kangana bakanga kiyo nyamakora zaki na mbeli na nzoto azuka kipota yango bato to benga ba main noire o to yebi ba jaloux o baluka ki ba mema likambu yango na ndenge na ngoto to loba na yo betela biso lisolo clairement. Ibanda ki ndenge nini Nyamakor ninga koma ki nakata la samba o lelo tozomona kombo kutu ya Ranson azali chef o azali mkolo orchestre ezotanga matema ya maître ninja parce que ngana lingi vraiment na yebi que oza innocent ngana yebi yo bien depuis dans un âge à 12 ans parce que batu belé lelo ba yebi ka wenge ka lelo mais ngana yebi yo bien na kata musala za kana rigueur na yebi que Nyamakor ada pe petit na yo oza na ba leki o lelo au format aux ana base partout bateau ba yebi otenga na yebi na lingi yo expliquer bateau parce que dans le lac ya Congo histoire ya Nyamakor ibandaki ndenge nini ke ndenge Nyamakor komaki na maboko la police. Bon nanga ibsuka iloko momo Nyamakor aza congolais aza asala école na ya ofinga afinga ka ibele azwaki temps na ya ofinga koloba pour na patron nanga Ranson mais ngana na tenté que no funda na justice mutaza na tant ko funda isa le roi de la forêt funda mais tak ya fundité donc c'est que biso to san to ça le remonte atindaki ba avocat pour basa la plainte contre Nyamakor Hollanda ngana sauvaki Nyamakor et sauter ba image monsieur za au monde Nyamakor babaki azoki mais so bolane na souk mon azoki te monsieur Koufi bomona ke monsieur Koufi te ala mbeli na le bomona ezate o a côté hôpital on a côté hôpital te aza la justice peut-être pas ça libanda batiki yo zanani yo est-ce que mutoko komi ça la justice est moko non ngala intervenir mutu parce que ba fan mususu ba yebi nenga ba neko finga
balanda qui ngazaki na des passages donc na ça intervenir na pesi na maboko l'état qui na ye akomi kuna bato bakame babe kaka ye afinga bato finga tata mo bekuta finga fali kuta finga siko yebisa oya nga nini na tiki mutu na justice parce que ngana na temps sambisa mutu te po naza ni OPJ mais tu sais comprendre bien bande ko bino tout beau temps ya olanda na 5 bina micro avec autorisation no na meka ko expliquer bino moni lelo nde tozana mokili boye te ba kenzambazali nzambazali tout en moi na lokuta te ba misu ba 8 ans na bango peut-être pour na ko sali kaka na ndenge ba mesana mais biso zawana te bino boyebi ba règlement ndenge zalaka sportif aza mutu oyo abunda na balabala te sportif aza mutu oyo aza kuluna te so botali bien na kozala na 12870 ba image na Molière ok nga na ndenge ya ville ya Kinshasa tokanga batu tokanga naza na équipe oyo tobenge ba maître volontaire tolakisa bolingo wana ya ko sauver peuple ndenge bazaka ba o musu bazana ba problème mais baza faible yebisango mona tantine moko azoleka boye na nzela bakati omona makamba kuluna na mais biso na nenga chango tebisa batutu oya komeka fo batumbai biso na nenga chango bato belé ba betama pe basala na ndenge belé mais comment siko ordre mo PCR général Kasongo da Silva yo pesa ordre bi à partir lelo so bokangi mutu fo bokeni na la police yebisanga yo sikoyo okangi mutu na nzela soit mo mutu bano menacer aux juillet okini na ndako na non soki ne nanda kuno et comme maman infraction ba okangao vous comprenez mon frère mutali comme ibe kwa zati biso tout que ça soit grade que ça soit combo na yo so que zandengeni yebisanga ba okangayo justice asa musala na ba memi mutu wana boka makamsusu azobenga artiste mona combo ya bana basi akeno na ndenge wana azotanga su combo na ike pona ko finga ka mutu entre temps artiste wana fallait pour azana mwasi na ye azana bana na ye c'est kazana foyer na ye ce que bana ne ba mona mwasi na mona be bande ko ne ba mona yebisanga au moins bilongo su bat bosala na mokili oyo eza bien te wera aza nakolo baninga nakolo bate wera mokolo azwa TV ou bien simi micro balobi na zolo ba bino ba fan bino tout place boza que bato bazo finga côté monnaie dénoncer eza na temps wana te lelo ti lobe otiko lo bango te biso pe naza pe na temps wana te nga na zwa temps na nga na lo blo non biso likamu fo mema na l'état au monde ko kena l'état faut na maele faut na ba preuve petit na ngaza puis na téléphone na oselo mo na zo mona ba te belé bozo comprendre te faut boyo ka ba bilo mususu merci na téléphone na ngai moni lelo biso na surtout tout ça l'effort ya ko mo makasi na makama ba chombo za pe mutu muso bwa kile na me na boko tanga leo wana ba mona koto na machine na kati na bimisi kaka parce na tiebo na tielo point ya vie kasi leo ko motinda ba ndengo wana azo vivre na nenga ba ya ba vie sans vie wana famille na peut-être ba rouler ati ça peut bien mais ya ko finga te papa oh luka actualité na nenga bien na ebité ezo sala bien te bate belé donc des ans derrière ces belé yango monike nga na côté na ba recherche na solo puis na représentant ya YouTube na ndenga masolo belé na ndenga masolo musu to koti do kalaté peut-être bino tout na ebité non moni ba vidéo awa ndengo zo mona ba vidéo musu seza penda musu donc orolobate so siko tozi oyo ozo mona ke ye moko sikoyo neti oyo yo ka pena voir so mo ninga nzela ko pia ngambo ta chantier wana te wa mutema be wa be passer te wa mama mabe ngam na lobi ngoza mutema mabe boza ba tribal avec soba wana ba sila avec ba soba na bino wana botina ba tobeta obi ke bino botina ba tobeta sakari parce que bino boyebi ko botina ba tobeta ba beta je na ngomba ba kile tina ndaku na ye biyo sivi mapata yo la wera non donc wana on peut se réponse te ben ndenge lobelo mo maître ninja nazwi moi coup d'œil vraiment bandeko nanga namoni moi coup d'œil makambo namoni awa na téléphone bino bomona te donc
quand le lobby qui est dans un état de droit, Maître Ninja lobby le cambois bien, oui, Nazota là, Maître Ninja lobby le cambois bien, donc boye ba marambo ne komi boye, botika ko kotsa mamba tribalisme parce que notre président Félix Tshisekedi aloba kiango ozala muswahili oza mungala oza nani donc bandiko nanga na ki somo o nga moni ya pas Maître Ninja surtout ba oyo bino bo mesana école ya kofinga ba artiste musicien. Babylon mususu eza moto olobate oyoka wana moni ba image mais yo ka voice ko chango awati parce que Nzambi sinon non poezani nazoka pardon, ma chère internaute, il faut comprendre que ça se passe comme ça. Le lac à Congo, Maître Ninja, je pense que va retenir Oyo Lobby pour nous reçu qui ça bandeko wana mibale bazana maboko ya nani est-ce que eza maison mère nde mutu et rendre bango justice ou bien zaka ka ke ba fan ya wera ndenge ba mona ka ke ndeko nani nazo comprendre bandeko no so mibale na moni pas tu RFI nani ya makor baza wapi na siko FI na bité na bi ke dossier eza na l'état dossier na l'état faut tout nanga makambo état de droit niti le état de droit bandeko bazali ko o babenga nini mbando na bango yango ne bandi ko bayi ko sala parce que tu as un état de droit au fingi mutu OK na justice akati makamu ngai omoni meka kokota na mozindo bo comprendre que mibeko ezali so mutu amoni azame placé afinga kana ye ba finga kaka mais pour nous comme makambo comme na justice. Mais ça, la question, moi, Maître Ninja, surtout sali no émission boye. Bato moi na tuni ote ba we bate ngai mingi ba benga nga journaliste intelligent. Bato mingi pe balobi. Ba Maître Ninja bazo kanga bato misusu mais oyo Sankara salaka. Sankara pe atinda marapo na mafinga. Na lingo répondre pe question wana. Sankara za porte-parole, nyo surtout epesamité. Mutu muso omoni nga la sa émission boye. Na sa émission zanga moko. Pour bien kinga oui mettre tamba comme ndenge zo le cas dans monde internet faut ya ko expliquer bandeko yo peut-être ba éviter au moins nga bato ba yebinga bien eza bato to vana bango on a zakana bango ni nazana tenter ya koloba maloba mona minute na ba ki wera mtatindinga non nga na loba minute nga pour kombo na ngam tezo kende oui na image pe tamboli voilà. Ngane nako expliquer ba tu ba comprendre. Muto za na preuve que Ninja côté nyama ko mbeli. Ba funa na justice. Na wuto beto li somo. Wana za ba main noire, wana za ba jaloux. Voilà, sikoyo. Lelo tilo bino sala ngote. Sankara aza Sankara. Makambo eza na charge na ye, eza na charge na ye. So Sankara ko le pesa programme ya orchestre a roleka, wana eza na charge ya orchestre. Donc yeba ndenge yo za boye. Ce que ça na makampo na groupe soit pour na chaîne abino ozolo bila pour na makamba chaîne ce qui peut ko bimali bande ya chaîne abino wana ezo dépendre na yo nde monga na aloba minzo ezo dépendre na nga non wingi voilà donner na aloba boeza werante maison mérité nazolo ba intake kombo na nga ndenge kei angona ye eza ko la na yo ko répondre ouais ko démentir tout au banolo ba c'est moi et surtout diffamation faut boyer bango diffamation ba ko kangelango bato nyonso bolobaki n'importe quoi na comme Maître Ninja o boye dans le que TV za radio te boyoki o Maître Ninja on en retard o de amususu neta saki ba ventiro anga pe na chena kalamu afundaki peut-être na 3 jours dans l'inga tout ça l'audience ou en public pour ba avocat na balingeza ndingo fallait que ça ba preuve comprendre voilà makambo za oloba loba beleti biso toza bato oyo tozo ko éduquer mas na bandenge belé ngena tous nos garçons moko pardon René Abiri oui bien nani René Abiri René Abiri oyoka moi kombo wana te parce que tout le monde c'est comme si liste ezo circuler kaka na biété. Ouais, merci beaucoup, Maître Ninja de Komina Souka. Par rapport à retenir les passages dans le lac à Congo,
Ozaki na besoin Roloba. Je pense que Bimisa on se communique Ozanga qui Roloba, bien rapidement pour tous os chiter. Tu as tout le baboye, tu as expliqué bandeko bazota la biso, biso ozawana pona mabete, tu ozawana pona malam. Mais pona ba conseil, tu n'as toujours ba ça la biso ba remarque. Ils allaient bien. Pour un numéro on a payé téléphone. Numéro de téléphone surtout bateau Afrique d'ici ba na posa nango parce que ngap mape na véritablement na changu bateau yo format 0 plus 243 999 316 183 na bandeli plus 243 999 316 183 voilà nga numéro nga WhatsApp. Donc, oya komona ke moi question ezali obenga na ndenga privé to sololi biso zana teka kapona ko encourager ba mabe moko to zana pa to lingi kimia to zana posa pete on a posa to évoluer biso nyoso to pour mutu pe a obeta 300 ans azate à part ka Noé abeta 950 le reste le loma kama penzi yeso nzambe moko boyaki na peso vexé nango on peut ça dérange pas il y a la Genèse chapitre 4 verset 1, tu n'as pas si on comprendre. Pour nani comment indengwa ma belle ka bena moki le respect zati. Est-ce que vous sali constater que ba journaliste belé aninga pona ça succès fatika tout le nene so polele. Oh benga ngo buzz peut-être buzz bon ça. Parce qu'on a lobby musus falongo la bilama na douche. Yo benga ngo buzz et malédiction. Pona bano tozobota. Mususu pona mona ke pona chef na chaîne wana fa comme vewe. Mobile. Est-ce que ça permis la Bible? Attendez le signe de temps de la fin. Yango ina mufo pour yaraming hein. Hein, faut pour yaraming conseil na pesi yango na. Ba ope bozana habitude toujours ya kofinga. Bravo oya kokanga botika. Oya kokate. Justice. Muto lo bazali kona ngazate. Boyebi yango bien, bolandati. Même ba président mboka ba avant c'est bon banani. Ah, merci. Bible lobby aza mato ya koyoka. Aza motema ko bomba. Merci. Na lingi bino nyoso to mingi. Pona mbote vraiment normalement les autres alaté. Merci. Merci beaucoup, c'était la Maître Ninja. Je pense que le Bango, Peggy Titan, émission Nabino Lolaka ya Congo, Toya Kaming Kokundola et surtout actualité Zali Korénier, Maître Ninja vraiment qui vraiment sali, Batebele Afrique d'ici, Batebele Babenga Tonga qui est Yemoko Azala na plateau. Je pense que à de mentir, la diffamation de ce bolobi là qui est natina, il y a combo naé donc à lobby kaka mais on a na moni na téléphone ya Maître Ninja, bandeko na ngai ebele fo bakima, ebele fo bakende ba bolobo, ebele fo bakende ba bolobo. Donc je dis un grand merci à Jolili Atal en Chiranos, au Azali sponsor et producteur, merci beaucoup. À Maman Arlette Matoko et tout le monde Balinganga, Jean Chambarido, tout parce que Nabi et Peggy Titan, émission de Laka Congo. On se retrouve à la prochaine. C'était la Peggy Titan face à Maître Ninja Sikatenda. Bye. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya Maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température.